nzambe apambola moko na moko oyo apesi souffle de vie oyo alamusi biso na makasi na ye. En tout cas biso awa na kati ya télévision topesi bino mbote torespecta baboni na biso esika nyonso bozali na monde entier. Toye na basango biso lelo eza émission spéciale Moïse Katumbi na ba bienfait oyo ya Moïse Katumbi azosala. Yango tomini bino basango mpona Moïse na ntina ya Moïse Katumbi Tchapo. Bandeko nyonso oyo bapona radio télévision baoyo bandima radio télévision comme chaîne na bango baoyo bayamba na bandako na bango. En tout cas merci na ndenge bondima boyamba radio télévision. Biso mikolo toza na système oyo tolobela likambo ya Moïse Katumbi oyo bauti ko raté ko bomaye assassination oyo bauti ko raté. En tout cas toza na tina kopesa un message fort na volonté to na bolingo ya Moïse Katumbi. Bandeko na ngai ba oyo nyonso bazali na monde entier bao balandaka mingi basango na biso ya radio télévision bozaza na biso botika biso te toza na posa kopesa bino ba information oyo ya solo na tina mboka na biso Congo. Lelo tolobela spécial Moïse Katumbi parce que bomesa na biso mingi tolobela Moïse Katumbi na oyo bato bakomi koyina ye bopesa makasi. Toye lelo kolobela bino likambo ya Moïse ba volonté to ba bien fait oyo osala. Topesa bino makambo oyo Moïse asala na Lubumbashi batanza ye gouverneur. J'espère bato mingi balandaki biso oyo ya lobi pe bato bakonye kolanda biso yango message. Mais lelo tolobela bino makambo oyo ya malamu oyo Moïse Katumbi awasala malgré baolinga baboma ye, malgré baolinga bakase ye, mais makambo ya bien oyo awasala toujours. Na moment oyo tosola bino na ngai Moïse Katumbi même na minute oyo osola boye Moïse Katumbi aoluka population ako vivre ndeni akosala ndeni pour na rentrée scolaire ba mebele. Gouvernement responsable oyo biso bango baza ba ministre o ba osala misala wana mais toyebite bino na ngai est-ce que et c'est salami qui kutala ko préparation ya rentrée scolaire toyebite. Mais Moïse Katumbi lokola za souci ya population asenga aide ya mutu moko te po asala bien faire na ye, asenga mutu moko te po nini alakisa capacité na ye. Bandeko oyo bolanda biso ba oyo bayoka biso sango fort oyo toza kopesa bino eza makambo oyo etali Moïse Katumbi na province na ye ya Katanga wana eza base na ye. Congo na biso eza na posa ba l'homme idéal. Congo na biso eza na posa bato oyo ya mayele. Topesi mingi bato mingi biloko topesi mingi bato mboka na biso bakoki ko gérer yango te. Mboka wana Congo eza na posa bato ya mayele. Bato eza na volonté. Mutu ayebi ko gérer. Tozopesa bato mingi bayebi ko gérer te. Yango tina tomona mboka na biso ezo évoluer te. Toza na ba richesse nyonso na kati ya mboka na biso. Mais population bo se retrouver te. Mais na muke oyo Moïse Katumbi Tchapo azwaka a partageaka. Na moment ya pandémie oyo tomonaki volonté na ye oyo abise ba ambulance na 10 apesi eza ba ambulance ba voiture te. Ba monaki. Mais toza ba homme politicien belé ba parti politique eza belé na Kinshasa partout. Mais est-ce que pourquoi ba ça la loi Moïse te? Nde biso tozwa tina wana ya kozwa Moïse comme l'homme idéal na biso. Komona ndenge asalaka ba volonté na ye ba bolingo nende a partager na bato. Mon côté homme politique o aza na bilanga pour allier sa population. Mon côté aza eloko moko te oyo parce que congolais bande ko na ngai tozwaka bato pe na ba exemple. Yo olingi o gérer mboka lola Congo. Oza eloko moko te osala. Noko gérer ndeni. Wana ko yiba mbongo. Mais ce que oza na eloko moko gérer ke congolais na kati ya eloko na yo oza même na 10 000 personnes o engagé. Oza o gérer bien mboka. Po babanda na muke po o bana liboso o mata. Mais Moïse Katumbi Tchapo aza moko ya bato oyo ba leader oyo aza na posa ya population azala kimia. Population alia azala posé. Tolakisa bino ba bilanga ya Moïse Katumbi oyo asalaka ba fufu oyo bato baliaka na Katanga. Parce que Katanga ekomaki mwa mike musée pour na bato ya Zambie, muke bakangi frontière na bango. Mais Moïse asali makambo na ye
sa population ya Katanga. Mais pourquoi pas soit mis président à ça va biloko on a pas même pour famille pour population va souffrir tiens. Na minute au rentrée scolaire auto bazo préparé bientôt rentrée scolaire gouvernement a tout éviter so ça pour ba bongisi nini pour na bana bazo en classe. To éviter so ba réhabiliter ba école mosusu oyo parce que bata mbole kozala ba bana c'est autant ba condition malamu. Est-ce que ba ban parce que ba bongisi ba ban. Nyonso to éviter so gouvernement ça c'est là déjà. Mais Moïse Katumbi Tchapo, l'homme idéal, Moutou Aza Motema, Azo Sama Kamanani. Tope Sabino Babilembo et Moïse Katumbi, va bien faire à Sana Katanga. Tope Sino, d'abord il y a Bosso, il y a équipe Yamazembe. Club Yamazembe. Je m'excuse. Club Yamazembe et Bandai dans Moïse Katumbi. Club Yamazembe, c'est équipe Yakala. C'est ça Club Yakala. Mais là, hier a commis Moïse Katumbi a simbi yango banda a simba qui est club wana ti na nenge club e commis société. Si ko tali ba joueur ya Mazembe na ba joueur ya club nyonso to éviter club nin oyo et ko comparer na club ya Mazembe. Ça c'est un. A sali équipe terrain na ye. Terrain ya Mazembe. Terrain wana eza na ba énorme FIFA a reconnaître yango. Lokola oya biso ya Kinshasa ya Martyr de Martyr. Toi stade ya Mazembe eza même ba norme moko na oyo stade de Martyr. Moïse Katumbi asali ne wana. Bandeko ba congolais. Tozalaka batu ya sentiment te. Tolanda bilembo muto osala. Nde topesa muto na chance. Club est na vol nango na Congo. Club na vol nango. Banda so ba indépendant. Club ning même équipe nationale est na vol te. Équipe nationale est na vol te. Équipe nationale aza makambo ebele afa ebele oyo équipe ya mboka mobimba. Bongo mutu oyo gérer club a commission la équipe nationale. So ya komi président équipe nationale ozandeni. Bande ko na ngai ba o ba olanda ngai. Boyoka message. Tozo ko inventer Moïse te, mais to la ça ba couleur ya Moïse. Qui est Moïse Katumbi Tchapo? Na règne ya Moïse na Lumbashi. Qui gouverneur, na règne na ye. Ba makambo oyo zo passer na Kasumbale ça était au passé te. Ba makambo oyo zo na frontière ya Kasumbale c'était au terre. Congolais, congolaise. Ba katangi ba lushoise. On a joué Sabino à Bandeko Nangai. Les leçons que vous avez bawewa o bakomi ebele na kati ya Lumbashi to Kinshasa. Eza pa kozanga minéraux na bango. Batan et pas na bango, bazali na minéraux na bango. Bano tambola te. Mais bino bozana oya bino. Miba na bango c'est soutien. Place on timbola diamant, basi bateka ngo déjà dans le gouvernement. Mais bino bozana o carrière na bino. Bakatange. Toyebi keno bata Moïse bato wana kulinga mingi te au Malibanda. Mais pour le moment mingi on ba katanga ba komi kulinga ko vivre Libanda. Tout le monde a bien fait à Moïse Katumbi Tchapo. Bino bozawana pour 2023 nani oyo bokopona. Nani oyo bokotia. Nani oyo ayibi passe na bino. Peuple congolais. Moïse Katumbi akipara province moté. Akena province nyonso. Batu ya Bujume na problème. Moïse Katumbi atia quoi. Apesa ngo oyo esena bazwa. Batu ya Kalemi asala asunga bango. Batu ya Goma. To Moïse asala nyonso badon oyo mutu akobosa na moté. Moïse aza président ya Congo mobimba. To pese chance wana pour mboka biso kini. Bato baso trouva. Na zongi muke na kokanisa tant Kofi oyo baboyi babeta na poto. Kofi a dit que na ko préférer na beta na Lumbashi na ke poto. Eza maloba Kofi mo lobaka. Po amonaka ndenge Moïse ya mba bango na ndenge basi trouva. Eza ba terme ba parole ba message o ba milicien ba lobaka. Qui do
awa na Congo to se retrouver koleka même na poto nde tozwa mbongo ba contrat ya poto wana eza ba bien fait ya Moïse avalorisaki province na ye pe apesaki bato bomoko to arémirai ba congolais parce que kona katanga ba complexe ba kinois mingi mais là bengisa ba miliciens ba beti wana bakatanga ba se sentir à l'aise et bakata e ba kinois ba komi okita mingi na Kinshasa na Lubumbashi po ba mona katanga eza nini ole miliciens beti bo senti que non azongi na makambo na na poche akopesa sango le apesa sango boye bato ebele bakiti na katanga ayebai konégocier na baprésident kuta bapays mosusu oyo eza frontalier na biso na bazambien banini ayebi kosala management to afandisaki makambo wana katanga na Zambie sans problème po ayebaki kogérer totiela bino audio oyo ya makambo awasala eza kolakisa bino bavolonté bien fait bandeko Moïse Katumbi Tshamba aza l'homme idéal to pese chance mpona Congo wana boyoka audio après tozongela bino. Pointe à l'horizon, il a une fois de plus entrepris de réhabiliter les écoles principales du coin. Privilégiant l'éducation de la jeune fille dans des milieux où elles sont bien souvent marginalisées, il a débuté par l'école Chibondo fréquentée par elle. La deuxième fois en 14 ans qu'il redonne vie à cette école. Il convie même souvent à ses inspections régulières des chantiers ses propres enfants et leurs amis en vacances au village à s'imprégner des réalités scolaires dans le Congo profond. Je suis directrice à l'EPZ Chibondo, une école pour les filles de Kachobwe. Depuis 2004, j'ai eu mon affectation dans cette école. Et on est en train de réfectionner l'école qui était construite depuis 1957 et les choses ont été vraiment délabrées, la toiture, les murs. Heureusement, papa Moïse est là pour nous aider. Ça fait aujourd'hui pour la deuxième fois qu'il vient de faire ce travail. Il l'a fait en 2006 et aujourd'hui il le reprend encore en 2020. Les choses, nous avons souvent les termites, les chauves-souris qui rongent les toitures, les plafonds. Mais heureusement, lui est là pour nous aider, nous soutenir. Des visites qu'il étend également à l'hôpital voisin qu'il a récemment réhabilité et équipé. Il entend dès maintenant leur apprendre à être utile et serviable. Ce vendredi 7 août 2020, il est revenu sur le lieu pour constater avec satisfaction que le gros de l'ouvrage est fait et que les jeunes écolières étudieront bien dans des conditions irréprochables. Il s'attaque juste après aux écoles des garçons à Kachobwe ainsi que dans les villages environnants. Si l'on veut que la jeunesse soit bien l'avenir du pays, il faudrait également investir dans son éducation à la base. Le président Moïse Katumbi le fait depuis longtemps par ses propres moyens. Bandeko j'espère bolanti bino mo boyoki to éventer te j'espère boyoki message boyoki audio boza ba congolais nani oyo boyebi na kati ya Congo atravailla atika mais comme akomi opposant akomi na souci koleka na bato oyo bakonza mboka audio oyo natieli bino boyoka bo comprendre comme azosala ba province soki bopesi Congo mobimba ekozala boni congolais sika ozali baconduire biso te pa na baerreur oyo tozala chaque fois ekomi batama oyo neti bakongolinga baboma ye po tobandela zéro parce que tozala na Moïse mosusu te soki bato baza baveugle baza komona te yango toyomeka komema bino bainformation oyo tolakisa bino à chaque jour oyo évidemment ekopase pa Moïse tomemela bino yango congolais soki azoyeba te place nini eloko nini babengi maponami
il faut luka mutu oyo kopona oyo akobunde aza na souci ya mutu nanu aza souci na yo moko nanu yo ozopona mutu oyo oyebi ye te mpo omoni amisi polo apesi yo liputa apesi yo mbongo ya komela masanga nde oponi ye ndeko na ngai tokoli quand même tokomo comprendre nani tokovote nani tokovote te parti politique nini nga nakoki koadere nakota na kati na parti politique nini nakokota te parce que baparti politique ebele ezali ya lokola bilanga nde basali nazwa te kokota na parti mo boye tokosangana mpona mata député yango mboka na biso moyen évolue te toaso na 800 combien de mille baparti politique eza komela biso eloko mo te bozela na le 15 ou le 18 awa tokoannonce parti politique ya mutu oyo aza responsable mutu oyo aza na souci ya population congolaise bandeko topesa Moïse Katumbi Chapwe chance soki tolingi Congo ekende liboso topesa chance bamakambo eza ebele oyo asalaka bato boni oyo babengaka bato boni oyo asoutenira mosu eyebanaka pe te mais toza na bato na biso oyo bayembaka bango na Kinshasa waye partout bamanifesta ba bonne volonté te peuple congolais ta yango oyo mutu na mutu akofanda ayeba nini nakosala toza baresponsable babitumba mosusu tobunda dans le vide oui tokolobaki mabe ezali mais faut oloba ya mabe wana mpo bato bacomprendre mabe nini mpo oechange mabe etikala mabe te ata moto aosala lisumu so ayepa nzambe lisumu elongwaka mais Kongo na biso motema na biso ya mabe tolingaka te koloba vérité ya moninga na yo mabe ya moninga na po achanger tocombattre pourquoi but na but objectif na biso ya nini Congo ezala bien bakongolais bazala bien nde image ya mutu nyonso mais tobundela yango na sens normal ya kobomana te kofingana te lakisa moninga bafai place akoki te place oyo osali mabe place oyo obongisi te mais Moïse Katumbi Chapwe aza nanu président te aza libanda tala ba bien fait toyebisi bino 10 ambulances ya te ke non 5 ou 3 4 eza bavatir te baambulance na moment ya pandémie apesi don na bonne volonté na ye mais bato baza koreconnaître yango te bapeuple luswa katange baoyo bozomona Lumbashi bomona Katanga wana boza koyeba makambo epase te base ya Moïse Katumbi Chapwe eza Lumbashi akoza président ya Congo mais base na ya Lumbashi place Moïse Katumbi asala ba œuvre na ya minene eza Lumbashi bopesa chance surtout balushwa bakatange partout oyo boyebi Moïse Katumbi kombo mpe eapportaka un place Moïse oyo toba Moïse botika Moïse alongola bana neti Moïse abili alongola bana ya Israel po bakende nzela kana bakende kana tika Moïse mpe alekisa biso na moment oyo ya bapasi oyo bato bao se retrouver te bopesa chance alekisa biso place oyo soki aza moto akolakisa biso alekisa biso place oyo oyo akoya liboso akobongisaka mosusu koleka toboyi te tondimi yango mais botika nano moment oyo Moïse Katumbi Chapwe alongola biso na kotia mabe oyo balongola biso na moment oyo kote tozali message biblique bato bandima nzambe tozonga na likama nzambe nano Moïse nzambe apesaki mission yango mpe Moïse Katumbi Chapwe nzambe apesi mission ya kolibere biso peuple congolais topesa Moïse chance alibere biso na liboso soki mutu mosusu ozala liboso tokende me na moment oyo na 2023 en tout cas topesa Moïse Katumbi Chapwe chance wana alongola biso na biloko oyo tomonaka esimba te parce que amérité kozala place wana eya temps ya Moïse Katumbi Chapwe to nasengi bacongolais nyonso ya partout na monde entier badiaspora napesi bino babilembo oyo ya Moïse Katumbi Chapwe bosala bavérification botala
a laissé le moutou ou a souci à la population congolaise. Parmi bato o nyonso tout le monde a ba parti nyonso il y a moutou moko ou a mérité za Moïse Katumbi Tchapwe. Abi ko gérer un bon gestionnaire à diriger biso sans problème. Peuple congolais a reçu un message. Tout ça pour ça Congo est à uni, Congo est à respect, Congo est à place nango. Richesse à Congo. Congolais a se retrouvé nango. Bien à Congo, Congolais a se retrouvé nango. Congolais to lingana, to za la bomoko. To za la bomoko, to yokana, to solola. Mais ko bomana te, ba poison eleki. Koti na muninga, ba soda ba bomana to basa mabe, okozwa nini. Mais nzambe oyo akelaki likolo na se, ba oyo bo kanisa ekozongela bino. Biso na kati ya kali télévision, tout ça pour ça Congo eza ini. Mabele ya Congolais, bien ya Congolais, nde esengo na biso. Nga naza Congolais, yo za Congolais, toza biso to ba Congolais. Soki mabe ezali, toluka mopaya te akotela biso, asangisa biso. Biso moko atake mikolo, tomeka kosola, mais tomeka koyeba. Nini tokosala te. Congo eza na posa ya batu oyo bako gérer yango, bako tambwisa yango normalement po bana ya mboka bamona pasi te. Ba pays africain ekomo ko refouler ba congolais. Ba pays africain ba refouler ba congolais. Congolais akomi mutu pamba libanda mboka na ye. Na kati ya mboka na ye congolais aza mutu pamba, ekomi étranger akoma kolo mboka. Ba chinois, ba indien, tout le ba nationalité nyonso oyo baza koya bapaya bakomi kozwa mboka likolo ya bango. Peuple congolais, topesa Moïse temps asala musala na ye, topesa Moïse chance a conduire biso, a longola biso na bo oto nango. Comme lié à un souci, il y a population, il y a santé, il y a la classe ya bana, l'éducation. Tout petit chance wana salango. Tout m'a mérité. Na ba événement oyo ba luki ba arranger entre Moïse, ba négociation lingi ba sala na Lubumbashi, Moïse na Joseph Kabila ba kutana ba za place moko. Tout lobaki lobi eza na bit nini. O ba notable ba luka ba bungisa Moïse na Joseph Kabila. Pourquoi? Pour la bit nini. Bolanda na ocha na vidéo boyoka ya moko ya soda ya Moïse Katumbi Tchapwe asa kotuna apesi message. Bolanda po to luba nsima. Peuple congolais, nous venons encore une fois de plus, votre serviteur, Maître Kitenge Morisho Jossi, avocat près la cour du Haut-Katanga, président national de la dynamique pour le soutien à Moïse Katumbi, DSMK en sigle. Nous venons pour une question pertinente, une question qui a pour initiative tendant la réconciliation entre Katangais. Qui dit la réconciliation entre Katangais veut tout simplement dire Kabila et Moïse Katumbi Tchapwe. Très chers frères, je tiens une fois de plus à éclairer sur cette question. Que veut les Katangais? Est-ce qu'il existe encore une province appelée Katanga? C'est ça la problématique. Mais nous voulons aussi avoir des précisions. À qui cette initiative? Un individu? Un groupe d'individus? La fondation katangaise? La communauté katangaise? Les notables
Katangé, tel est le problème. Nous devons être d'abord fixés par rapport à cette initiative. Est-ce que celui qui a commencé a eu mandat? Il a une procuration spéciale de parler au nom et pour les comptes de Katanga. Il faut aussi se poser la question de savoir qu'est-ce qui est à la base de cette initiation. À mon avis, il n'y a que les Katangais qui se font du mal. Vano Kiboko, un Katangais, humilié par le Katangais, emprisonné par le Katangais. Pour quelle fin? À qui ça profite? Il a été objet d'une poursuite judiciaire traqué par le même Katangais. Très cher Congolais. Les bâtonniers Mouyambo, Kiassa, Katangais, arrêtés, humiliés par ses frères Katangais. Pourquoi pendant tout ce temps, il n'y avait pas eu le sens de réconcilier le Katangais? Ils étaient au pouvoir. Ils ont gouverné pendant 18 ans. Ils devaient avoir le sens de responsabilité de pouvoir réconcilier le Katangais entre eux et les mettre dans un climat ambiant. Très cher Congolais. L'histoire nous rappelle le passé. Je vais bien parler encore d'une grande figure scientifique. Je cite Wit Mulongo, professeur, ancien d'IRCAP de Moïse Katumbi. Dans son Katanga natal, arrêté, humilié par le même Katangais. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'il y a une marche de négociation entre Katangais. Très cher Congolais, moi je pense que c'est de la distraction. Et même la province du Katanga a été précipitamment découpée pour besoin de la cause. C'était une façon de pouvoir humilier les Katangais. Et ils pensaient peut-être que en faisant le découpage, c'est une façon de diminuer la force du Katanga. Et aujourd'hui, à ma grande surprise, j'interroge l'histoire. Je me rappelle qu'il n'existait plus une province appelée Katanga. Lubumbashi fait partie du Haut-Katanga. Et le Tanganyika, c'est le chef-lieu, c'est Kalemi. Alors aujourd'hui, la province est découpée. Faudra-t-il encore revenir sur cette question, mes très chers frères congolais? Ça, c'est une distraction. Il n'est pas, en tout cas, mauvais de faire une négociation. Alors, là, il faut être clair. Qui profite pour cette négociation? Si, parce que Moïse Katumbi n'a pas de problème avec quiconque, il est clair à réaliser que Kabila a faussé, a torturé son frère Moïse Katumbi Chapwe. C'est à lui de prendre l'initiative, sans jambage, ni froid aux yeux, de dire pardon à son frère. Et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ce dernier est capable de pouvoir le pardonner. Mais quand on parle d'une négociation de Katangais, de quoi s'agit-il? Une confusion, très cher Congolais. Une confusion totale alors. Nous demandons à l'initiateur, à celui qui a pris cette initiative, de pouvoir entrer en consultation pour nous fixer en termes clairs Moïse Katumbi Katangais.
Moïse Katumbi, Zambien. Moïse Katumbi, Italien. Moïse Katumbi, Juif. Qu'est-ce que nous retenons, très chers Congolais? Il appartient à quel type de nationalité? Il relève alors de leurs compétences de nous fixer que Moïse Katumbi a quelle nationalité. Dès lors qu'ils reconnaissent qu'il est Katangais. Très chers Congolais. Moïse Katumbi a été victime, privé de ses droits civiques. Il s'est présenté à Kasumbalesa, un certain 8, pour manifester son droit le plus absolu, lui reconnu par la loi congolaise. Il devait postuler à la magistrature suprême. Ils ont barricadé la frontière de Kasumbalesa pour empêcher son passage. Aujourd'hui, ils veulent qu'on puisse leur prêter les béquilles. Katumbi n'a pas les béquilles à merci. Merci en tout cas. Tout ça pour Nabino. Bino boza pour Nabiso. Ba soutien Nabino et sur ma casse. Bon encourager Biso dans un message Nabino. Bon aimer la vidéo Nabiso bandeko. Toi pour ça abonner. Ba Katumbi c'est nyonso. En tout cas toi pour ça Nabino. Ba message Nabino autre pour transmettre parce que boza musika boza un peu éparpillé. Président Moïse Katumbi est président Batunion Sakongo Mbimba. Oza diaspora oza wapi. Tout ça pour ça message na yo. Au sein de commentaire na yo. Oh, au commis donc toi pour ça numéro. Tu as un numéro ya WhatsApp ou bon un message. Peuple congolais. Batu o nyonso ba fidèle ya Radio Télévision. Bon pour la télévision Radio Télévision comme chaîne na bango. Tout ça na pour ça na bino en tout cas. Bon soutenir biso. Biso peut transmettre un message à malamu. Et c'est que bozali Nzambe abattre la moko na biso po tozala toujours na esengo ya koyoka ba message ya mboka na biso. Ba abonné nyonso ba message na bino et surtout bo emaka ba page na biso ba vidéo na biso eza malamu pe bo partager po bato nyonso bazwa ma information ya mboka na biso ya président na biso to ya leader na biso Moïse Katumbi Tshapou aza moko leader oyo atikali eza ye moso aza te pendant la génération to na makambo oyo sala ye ndi a mérité aza place wana. Nzambe apambola bino, Nzambe abatla biso et comme